asali eloko moko boye kobanga eza te naye pena boye mama eza pena yo te mama tobandi kosolola nabandi kosepela nalaleli ekutu boye na lipeka abandi kosepela tu mama tobandi kosolola tosololi na poser ba question zo répondre nga tellement towumelaki namoni akomotya boye nabi me ozotya bongo mpona nini problème nini namoni ka azotya ba abi te tosolola tobandi kosolola esengo après namoni azokontinue azotya kaka natuni sous problème nini nayebisi nga bino nzoto ya zwi eza ya ye te donc adefi yango atia yango na forme na ye mpo kaka ya kokonsole nga mais eza nzoto na ye te adefi yango kodefa abi azosentir yango neti kaka moko boye donc azokoka pena te fakende kozongisa nzoto yango oyo sikoyo troisième fois natomboli liboko na nouvelle jérusalem kama toza liboso ya mozole abi fakende kozongisa nzoto wana parceke eza ya ye te adefi yango kodefa ya ye eza prete nanabi ndenge nini kodefa nzoto me nazomona oyo abi eza ye me azwi nzoto ya mutu mosusu atiango na forme na ye mpo aya kaka mpo akonsolenga après moment donné nabi bon tosoloyi quand même sikoyo naza na kimia yo kokozonga na yo mais nga mpe nalingi nayaka na mboka nayaka na place oyo oza ayo me yo oza deja na nkamba donc ozomona donc version tozalaki nango na baeglise ya réveil ntango na yawa naye kovivre réalité wana eza makambo kutu ya bawei makambo eza ebele oyo ezoconfirme vraiment ke makambo ya kimbangu eza ya solo mutu il faut kovérifie il faut pas ozala na bitidi kaka ndenge bato bayokaka o kimbangiste o soki bandoki o soki banini tout ça non témoignage ya marie misambo ezali baza na Toronto kuna na Canada Papa Constant oyo bazalaki ba grand prêtre na église Abraham obi baki ba grand prêtre na église Abraham bwana mwa ya Rigini mobimba bakongole te mokili mobimba so oyoki ba John Kennedy bakufa oyoki ba Cedar Senghor bakufa oyoki ba Michael Jackson babukasa bakufa oyoki na Brazzaville ba Mariengo abi badaya oyoki ba oyo nani adanga pa Mariengo abi nani ba Yulu Philippe ba Pape Jean Paul II ba nani tout bango nyonso tout nkamba c'est la source nyonso donc bango nyonso tout baza awa parce que centre de la terre bana Bible balani dakay lupango mona na kati lupango wana baota la télévision lelo na biso makambo sikodo baota la mbili ya bel so mbili ya bela yoki donc message ope comme la ka lié o tango baota la mbili ya bel azo yemba tango papa de ngenda zo kota ale ba changer ezalaki ba vie na nga benzao vie benzao azali ale tango batali bopa ale ba changer tango ba changer na banda kota papa de ngenda okay tango kaka papa de ngenda zo kota bango ba changer papa de ngenda bio bozongisa nanu place wana bozongisi tango bazongisa papa de ngenda bi boyebi mwasi oyo babi ote papa oyo mbila bela bi te oeza donc oeza Ramsès mwasi oyo alokotaka Moïse na mai papa Kesi papa Kesi merci mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolabie mapapu masopi mafuta tokokisitana olongo na nzambe oyo babenga na makomi. Bonjour, shalom peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole de l'Éternel. C'est la princesse et maman Tfengmokwa. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous sommes avec Papa Kiss. Mais après cet élément, nous allons lui dire bonjour. Régie, à vous.
consolateur mitema ngoto memeli yo etonda wana masolo ya kati yaka nanu fanda nanu yoka nanu losambwa basantu bafelawa bikomba pe bavevebe bayekolelelo ema nanga sambwa kati kolotangelanga makambo ezala motema mpo bato bakotanga te nakomi na suka Yesu ema ya Yesu mon ami intime yayaye bolingo na ngai oya motema yayaye na yo masolo ya kati nabetela yo yaya nzamba baretraite na ngai Zamba nanga yaya oya lo sambo nanga yaya nzamba bolenge na ekoluka yo na matina ngomba pora koluka yo yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo na kili biloko yaya pora koluka yo Merci. Nangi tolanda vidéo moko bongo tozonga po ODG Tokisio. Tolanda vidéo moko bongo tozonga. Régie à vous. 5 ans. 4 à 5 ans. Na bagandi na lobi maman. Bango mibale ba otala ngabo. Après batuninga soki na zabie na bi na zabie. Na bi mebilo bokufa. Ndenge bobimi lisusu bayebisinga bazolo banzela moko bango mibale bazolo banzela moko baolo banzela moko bango mibale donc phrase moko beso balobi bango mibale baolo banzela moko nabi bokufa mama yebisinga bi balobi kolobaka bongo te tokufa te tozali nayesi bango no bokufa mpenza tokunda bino kutu na Gombe ba répéter le sous kolobaka bongo te José tozali sikoyo ekombo déranger nga batelemi liboso na nga tozo solo bango balobi bakufa te minga na yebike bakufa sikoyo na yeko tuna bango bokufa te mais o tokunda na Gombe wana eza banani balobi tokufa te tozali mais toza na mboka moko boye natuni bango mboka ngo eza nini boyebisanga mboka ngo soki nakoli na oluka mboka wana pona ke oluka bino ba répondre nga ke moyen te biso mboka nezate il faut yo moko découvrir mboka wana après moment balobi elle na biso ekoki faut tozonga na bino bozonga te balbino soki tozongi te toza na problème il faut tozonga mais mukolo ko découvrir mboka wana kobosana biso tosalisa biso wana mama kulutu na mama mama kulutu na mama à l'âge de 5 ans très bien. Maintenant, babungi na bango. Na bandi kolela. Na bandi ko benga mama, bazala bango soute. Maintenant eloko wana et troubler nga vie na nga mobimba tangu nazokola nazotuna batu. Mama batu bakufa bazaka na mboka nini? Batu bakufa bazaka na mboka nini? Bamsusu au paradis, bamsusu au lieu de tourment, bamsusu au séjour de mort, donc mutuam tazaï, mais c'est comme mboka ngonde o nazoluka vina nga mobimba. Place ba mama baza. Nazaro mona ngote. Tangu na yena message à William Branham. Batu mingi bayebi nazayi ko poser ba question wana trop place mingi batu bakendaka. Bon, nazayi toujours na réponse te. Maintenant tangu eko arrivé que na 2021, muto azayi ko bimelanga mingi wana na eko comprendre que za papa kimbabu parce que atindenga na nkamba. Na 2021 tango abimi ayebisinga mwana na ngai c'est le moment maintenant direction kamba na telemela kiango na bino kamba eza makambo bakimbangiste batola bala neti to koti prière ngamoko na sambela pona benga na papa makolongu wana parce que na comprendre que papa wana eza Simon Kimbangu parce que atunanga na kamba na kepe na Google na komi Simon Kimbangu na mona pena boum obimbo na mona ka ye wana
na comprendre que papa wana nde simo kimbangu yazo tindanga na nkamba eza bato moko boye oyebika ndenge toza koloba nakoti bapriere nazo chasse ye au nom de Jésus. Au nom de Jésus koyaka lisusu te oza mutu mabe de toute façon oza mutu mwindu soko ozalaki ata mundele bon voilà entre parenthèses na telemeli nayebisi mwasi na nga alobi non il faut tosala bapriere tobengana ye tokoti lisusu papapa tobengani ye pa nga moko na kota nazo renverse nkamba na bapriere nazozwa nkamba na baloli yango mutu na se makolikolo papa oyo aza kuna fire ozo comprendre donc moto eza ignorance ezala lisolo après un moment donné mutu yango makolongula ye lisusu abangi au nom de Jésus te mais sikoyo mutu azobanga au nom de Jésus te aza nani azoyoka bapriere ya bato azorépondre nga na makambo na nga nyonso mwasi na nga avandi alobi tala nayebi te pourkui toyobenga na papa wana papa wana depuis yo botami ti ndenge obeteli nga lisolo ti lelo ndenge tokomi boye epuis ye nde mutu asali kutu ke tobalana asauve na makambo ebele eske mutu wana kozala mpena mutu mabe ozomona maintenant ntango mwasi na nga abandi koyebisa nga bongo namona eloko ya noir elongwe nga boye emati likolo oyo nasutuki mbala moko na bino mutu akozala mutu mabe te bon na mokuse mpona kende molai te ti ndenge nayaki nkamba pour la première fois ntango naye kokóma na nkamba mpona kende mbala moko na question na yo parce que temps eza moke première fois nakóma na nkamba nakutani na 2021 nakutani wana papa Mbenza bon nazali nao na kobanga parce que omoni papa Mbenza so otali kaka boye donc mwa kobanga moko boye d'abord avant la mona ye tozalaki nao na libanda ntango aleki obika ndenge atambolaka boye atali biso atie boye na bani osambela nalobi donc bato bazwinga ozo comprendre nasambeli yesu batelanga parce que nakomi place moko boye bato osi bazwinga me nayebi kokobatela nonga kaka ntango nakomi liboso ya papa Mbenza nazobanga nazotremble papa Mbenza atalinga boye baloseka maintenant avant na nakoma papa Mbenza namoni papa Masala azotambola na kaye na ye moko boye bolesi bawei apana otambola na kaye alobi bazolisa bawei baolesa bawei salisa bawei na yo mbala moko image ya mama ezongi mama ayebisanga mokolo na kodécouvrir mboko wana nasalisa ye seke bato bakozala na réponse nabengi papa Masala ayebi nabengi ye na bandi poser baquestion nabi me nasalisa bawei ndenge nini bato bakufa na bango sikoyo na kosalisa bango ndenge papa Masala sikoyo abandi koexplike nga ote bato wana bazali awa eza mboka bawei na bavivant soko opesi boye bakozwa ngo abandi kopesa nga badetail tout ça nabandi mena koréfléchir mais nazali toujours satisfait te ntango na ye mona papa Mbenza nakutani na papa Mbenza boye nabi mpo bayebisanga ke papa Mbenza ye nde azosurveille bawei tout ça papa Mbenza na pose première question nabi nayoki ke balesaka bawei epuis bayebisinga ke yo nde mutu oza responsable papa Mbenza bandoseka abi oui c'est vrai oyo eza mboka bawei mutu nyonso akufaka na mokili ezala mundele ezala nani apasaka awa wana papa Mbenza vanda mamaja vanda apasaka awa maintenant nazuma ouverture moko boye natuni nabi me papa ya solo wana oyo ya solo na pose question na bi eske okoki kosalisa nga na mona mama mpona ndima pendake makambo pendake bato bawei bazawa papa Mbenza seki ayebisi nga alobi problème eza te me okomona ye na temps oyo ozopense te na pose sous question mosusu eske mama pena bika mama aza sauve parce que balobi ke bino bomonaka arépondanga na question wana te mais alobi ke okomoni na temps oyo yo ozopense te maintenant navandi nga mona bino soki namoni mama pena boye ko donc seke makambo pena eza pepele nabosana na nga kutu makambo yango mais avant nalongo mpe papa Mbenza nayebisaki soki mama aza sauve te mpo nakomi deja kondima ke makambo eza
Suite, il y a papa Makolongulu, on a zaïko pensé papa Makolongulu, mais ils allaient dire papa Kimbango. Donc, nous allons comprendre déjà que Elo Kweza. Mais, ce qui maman a sauvé, ndenge nazoka qui na premier poste, batumsu bakota te tout ça. Ngala lingi, olimbisa ye, ceux qui m'a bezali à kota. Et puis na monaï, papa mena seki à l'oli pour lutter. Et les kinango. Na bossana. Je vous na moni tribune. Na moi bastali aux na simawana. Voilà. Na utaka ba choko. Na utele nini place ba choko wana. Na zo mata sikoyo. Na lembi. Na senet ko telema. Na telemi na o respirer. Na tala na simaboye. Jeune fille moko. Azoya mbangu. Comme maman kufa na 27 ans. 27 ou 28 ans. Donc, akufa pena jeune. Jeune fille, on a taillé na musika Zoya Mbangu. Une belle fille. Très jolie. On a commis la pembeni. Namoni asali fazo. Boy, car on est na chebo. Abano talanga na sama koloti na likolo na mona mutagangi. José. Abenga na kombo. Na tune na bime. Yo ebi kombo na ngandengeni. Abani mamo kolela. José. Osé banga sauté. Nabi na zomo ondire na ebio mais ide penezo yati. Elongi na yo ondire mwana ya leki nanga. Elongi na yo ondire mutuna biso ya famille. Et puis na zomo na tokokani yo koza mutuna biso ya famille te. Ko famille ya munene. Ah, kamba na sima ya tribune wana. Na sima tribune wana. Nous allons entendre Nouvelle Jérusalem, na tomboli sous liboko nanga parce que batu tango na zolo ba makambo belé, bazo douter. Heureusement, bato peut assister na événement mingi na leki, ba komi peut témoigner na YouTube. Maman ebi singa lobi ozoe bangal suite. Voilà na zoe ba toujours te keza maman. Très bien. Sikoyo ebi singa abi, José, yo komi na mboko. Abi na ebi te na ko partager sengo nanga nani, voilà zolela. Ngana bi mais nazo comprendre te au juste aux années. Si qu'on a venu pour penser que peut-être que fille moro est au vivant naï. Quoi ça dit jeune belle tout ça. Et on a tellement nabi mais quel concours hein? On dirait que kokani na tunia nabi mais yebi sanga na no juste oza nani. Nazo on dirait na yebi. Mbala tant que discuter na ye na baluka bona moni ba mama mi balé na pembeni. Ba ke ba kiti netso. Na comprendre ba maman na ba komi ona ndenge ni na ba kiti na bango. Mbala moko tango maman moni bango abani siko ko kende. Tanga banji ko kende nga sikoyo na zotala ba maman ona na tali ba maman na tali ba maman la biyaka na ye. Sikoyo na tali maman zo kende soka kaka baluka atali ba maman na soka ondra zo kima. Maman la isinga wabi moi moi so nazo sola na esko yebie na bi na zumo ndire na yebi ondire mutrebiso ya famille ba maman na ba kufi na ozika ba bi wala maman na nabi maman na kufa na zaka suki na ba 4 à 5 ans lelo boy faza la mpaka ndenge na ba bi maman na yo ye wana basale koganga net ko siliga ba bi wana maman na yo zo comprendre gate. Bon, tu as na maman on a tiki bangwani na banoke nanga. Na longo siko kuna na zoya siko net côté ya temple. Pona kota na ya kota mozole. Très bien. Tango na komi na kwa temple kuna. Na mwa minute mke wana na moni jeune fille ngwa bando yabo. Ngala zoya kuna ya zoya bo. Tala tour nini akoyeko sala na temps wana. Impossible. Na telemi na bi jeune fille ngwa yo so azoya. Na bia siko na ozwai. Mbala mo na bosani ke ba ibisenga keza mama. Tanga komi suna pembeni nanga na telemi na ozela etanga komi pembeni atalinga suna makolo boabie José banga susute mais ko regretter makasi tango ko découvrir que zanani na bisi mais pona na souffrir te pona regretter te yebisanga oza nani comme ça na ko regretter te. Très bien. Abisinga obi na ko bisote po oza la paniquer. OK. Na bi dezoya tellement dans na ngina simbe boye automatiquement la moni ta poussani hein donc et ça me d'une manière automatique on a ngana tangé kuna na libo na moni na kangi dans le vide ça poussani kuna absinga abi ko toucher ngate José ko toucher ngate mais
oko regretter makasi tango ko découvrir que zanani. Abi souci na ngeza parce que ndengo ko regretter et osala nga pe passe mais ndenge na yeboye il faut pas au découvrir nga sikoyo ozala paniquer. Nabi a solo wana nabi si 20 000 francs na pesi. Nabi peut-être qu'on a besoin de bongo, ils ont 20 000 francs na pesi. Si vous on a pesi na mayele ke na kanyo na liboko boye. Obi na pesi na comprendre mbongo c'est comme na maboko na. Na va na bi mais vous avez na terrible après singa José kende. Et sengonanga au mona ngo après. Na tikié. Na bani na nga ozonga na batoko po makene na nga ko se reposer. Tango na komi na bachoko na vandi na kiti. Mbala moko ongezunga dans les vides. Ongi tango zunga na donc nazomona neti ciné. Net écran géant bazola tsanga scène nyonso eleki. Depuis kota tribune ti koto ya temple. Bazola tsanga nyonso oyeleki. Siko na moni batu ebele ya kosakana te mama liboso na bango azo sauter azo sepela azo lela abi José oyo tu komona na ezanga mama na yo ngai madidi la Maria ngam tu na bota yo ngai mama na yo na ndaki te oyebanga parce que ozala paniquer ndenge batinda nga na mona ne pa na yo il fallait pas na mona ne pa na yo okokate ozala paniquer ngam mama na yo madidi la Maria ngam tu na bota yo ozalaki mwana muke na ebisaka yo mukolo ko découvrir mboka wana osalisa biso opesi biso 20 000 francs tala ndenge toza ebele awa tozo sepela 20 000 francs eza mbongo ebele donc alobi na salisi bango na ndenge osakana te na biso na bi mama yo nde totusolo abi ngai mama na yo madidi la Maria nabi me falo bisanga na biso mbongo ebele mama na bani kolela mbala boko boum na sutuki na lamuki na banda mbango ti awa na ti na mbanza na zongi kuna place na mona ki liboso azate na zongi kota temple azate na tourner boye ndenge mama mwila tourna ka temple plusieurs fois vide maintenant ba tu vas comprendre que on dirait na zone ke logo moko boye tango ba tu na ngam ndenge ni problème nini osana na bi mama zawa basinga balobi omona esute omona esute nazongi mango epa papa mbenza labi naboli mama mais sikoyo il fallait namona ye mpe nakanga ye boye abi te yo kange mpo nani yo olingaki omona omoni ye c'est tout mais apesanga promesse ke nakomona ye lisusu papa mbenza mais sikoyo naki komona ye ndenge nini mpona sukisa na ko mona yesiko donc souci à liboso et l'équipe même souci à mibali ndega alobaki na ko regretter makasi donc na tikala na souci moko ya donc passe na motema mama lobi asalaki ke na yeba yete pona ngena ko za paniquer donc yem ta salaki bongo yango naza ko mona neti alors siko eleki nango kala mikolo elekaki wana mwasi nanga comprendre te mona vandi boye na mbetu na lamuki me nazaka na mbetu na raisonnement maman namoni mama boye vraiment to sololi bien te na lala kaka boye un jour à la mikolo eleki wana toujours na Canada na yeko mona sikoyo mama ye voilà ce qu'on a songe wana eza na boye te namoni mama ya abi José kozo regretter mingi ndenge na yebisaki yo ko regretter na yebi kozo regretter ngape naza l'aise te siko ndenge ozo regretter mingi wana nga place naza pe naza na kimia te nga siko nazolela mingi ndenge ozo regretter alors que ndenge so découvrir mboka wana na lingo za na kimia mboko toyebisaka yo wana tozali biso nyonso tozawa mboka ngo nini nkamba awa mboka mama kuba kufa mboka oyo bango nyonso abi bango nyonso bazalaka ba woyi nyonso bazawa abi me ndenge ozo regretter boyinga zo sala nga passe yango na ye poto solola na osala 24 heures tokozala toute la journée maintenant asali eloko moko boye kobanga eza te na ye pena boye mama eza pena yo te mama tobandi kosolola na bandi kosepela nalaleli ekutu boye na lipeka
abandi kosepela tu mama tobandi kosolola tosololi na poser ba question zo répondre nga tellement towumelaki namoni akomotyabo nabi me ozotyabo mopona ni problème nini namoni ka azotyaba abi te tosolola tobandi kosolola esengo après namoni azokontinue azotyaka yango natuni sous problème nini nayebisi nga bino nzoto ya zwi eza ya ye te donc adefi yango atia yango na forme na ye mpo kaka ya kokonsole nga mais eza nzoto na ye te adefi yango kodefa abi azosentir yango neti kaka moko boye donc azokoka pena te fakende kozongisa nzoto yango oyo sikoyo troisième fois natomboli liboko na nouvelle jérusalem kama toza liboso ya mozole abi fakende kozongisa nzoto wana parceke eza ya ye te adefi yango kodefa ya ye eza prete nanabi ndenge nini kodefa nzoto me nazomona oyo abi eza ye me azwi nzoto ya mutu mosusu atiango na forme na ye mpo aya kaka mpo akonsolenga après moment donné nabi bon tosoloyi quand même sikoyo naza na kimia yo kokozonga na yo mais nga mpe nalingi nayaka na mboka nayaka na place oyo oza ayo me yo oza deja na nkamba donc ozomona donc version tozalaki nango na baeglise ya réveil ntango na yawa naye kovivre réalité wana eza makambo kutu ya bawei makambo eza ebele oyo ezoconfirme vraiment ke makambo ya kimbangu eza ya solo mutu il faut kovérifie il faut pas kozala na bitidi kaka ndenge bato bayokaka o kimbangiste o soki bandoki o soki banini tout ça non témoignage ya Marie Misambo ezali ezokende presque ndenge moko na oyo yanga Marie Misambo témoignage ne ezali bolanda yango na ba YouTube epinga moko te bato baza ebele papa kimbangu abimisaki moto akufa mpo na soda oyo soda moko azalaki na tembe abimisela eza na YouTube donc contrôle ya monde mobimba eza awa na nkamba bawei nyonso même Michael Jackson aza awa. De retour sur ce plateau, papa Kisi Nabanja olandi vidéo malamu olandi na bokebi elobeli nini te wana papa Costa nayebi ye oui bien nayebi très bien ok nayebi ye très bien ye mpe nauta opesa mbote dernièrement awa aza mobali ya mama Cécile baza na Toronto kuna na Canada papa Costa oyo bazalaki ba grand prêtre na église ya Branham obi baki ba grand prêtre na église ya Branham ya Rigini ya pasteur Baruti papa Costa uta ikuna mais papa Costa mona ba makambo o lelo na qualité ya papa Costa oyo personne ko ndima te mais papa Costa mona makambo papa Costa mona makambo papa Costa benganga po tosololaka mingi na mère totalisa chapitre Mario William Branham teya ezai 18 de 1 wana so donc tozuka 1 tina 3 quelque part bazolo baka balobi ba messager bakoya na navire ba oyo bakouta au-delà ya fleuve Éthiopie or qu'au-delà fleuve Éthiopie c'est l'RDC ba Uganda ba Burundi abinde ba frère messager bakouta mais papa Costa na babiloko ono stulila alvandaki atalaki nzamba kitelier akotaka na Branham pona temps mais azalaki mwana tata Simon Kimbangu apa Simon Kimbangu ndenge papa ndenge nalobaki bakimbangiste bele baza libanda soki temps ekoki ako récupérer bango ako zongisa bango awa mama RDC na maloba papa Costa ndenge moni RDC za awa eza na kati ya cercle de la terre sabi na centre ya terre mokili mobimba bato tu badaya bavandaka awa baza na RDC bato tu bakufa na mokili mobimba baza na RDC parce que c'est les sources yango moni bazobenga Congo central. Pourquoi le mot central? Ça veut dire le mot central c'est la totalité de tout. Place bato tout bazali yango moni na ebisaka bandeko na ngai ya Congo central awa eza loko les États-Unis d'Amérique eza mboka ya ba migré donc bato tout baza awa eza mboka na bango parce que biso tout oyaki yango ki babenga mais est-ce que central comment Branhamiste ba recevoir que départ na te ba mona ngo somo ba mona somo batali prêtre moko tozalaka na ye kaka boye mais azwi liboma ezala mystique et puis ezala iloko moko ya facilité te lelo oyo omona papa Costa mais papa Costa c'était un grand moto
donc nazoyebisa o lelo nazoyebisa o lelo mama nazokoa marché mote d'abord aza pasteur aza na connaissance ya bible osakana te papa Costa omoni wana ayebi bible makasi papa Costa mais na ntango ayebaki bible nanu amonaki tata Simon Kimbangu te so boyebisi ya ondima te mais le temps ezalaki Nzambe Kimbangu ye moko abimela ye ezalaki lokola Paul donc papa Costa nga na kotia lokola na bakalite ya Paul vous comprendre Paul a d'abord pourquoi Paul moni Paul a brillaki koleka ba moni donc moni papa Costa na force à papa Costa nengo moni azawana donc so tozui na batu na biso papa Costa zo pesata ba 10 pesa wana na marché monté donc balamba balia pesa ba 10 parce que pourquoi papa Costa d'abord il est d'abord intelligent Paul azalaki d'abord intelligent tanga yebo za sagesse asangisi yango briller koleka ba Matthieu ba Jacques banani pourquoi ça dit nanu na intelligence à part intelligence tanga yebo bakisa sagesse alinda yeko kokoma mire non moni ba papa Costa d'abord azana no intelligent et bon tanga yeko jua sagesse eza lokola papa Shekina papa Shekina omone peka suka papa Shekina azana lelo azana Angleterre azana Angleterre na Londres kuna lelo c'est le seul noir lelo azana 7 donc azana 7 diplômes ya ba université ay ko sala informatique moko majeur lelo podo nga transformer mboka na bandenge mosusu vous comprendre batu ndai ko sala société moko ya Eskamani comme on a Shekina Katalai c'est un prêtre batu ba yekoli nanu mayele tango sko sagesse Nzambe lati bango yo tele masuste yango moni balobi na Daniel chapitre 2 na 21 babi Nzambe nda chanjaka Nzambe nda pesaka sagesse na intelligence mais batu mingi moni bayaki na sagesse na église kimbangiste ezaki sagesse akindoki po ba détruire église mais pardon alvelo komoko que batu bakufa azalaka na kamba eza ba congolais to mukili mobimba ba congolais te mukili mobimba so oyoki ba John Kennedy bakufa oyoki ba Cedar Senghor bakufa oyoki ba Michael Jackson ba Bukasa bakufa oyoki na Brazzaville ba Mariengo Abi Badaya oyoki ba nani adanga pa Mariengo Abi nani ba Yulu Philibert ba Pape Jean-Paul II ba nani tout bango nyonso tunkamba c'est la source nyonso donc bango nyonso baza awa parce que centre de la terre merci mais kasi moni Bible donc moni Bible donc moni l'Ancien Testament pour banana Genèse tous les 5 livres à Moïse dans les Afriques na Bible ya kaste moko mususu mama to kovanda na kotani so beza awa na Bible monte mama bana Bible e bana parce que ndeti na nini na Bible tango baza na kamba baza bango bana lieu de repos to bana te baza na lieu de repos mais kasi lieu de repos za awa na lieu de tourment lieu de repos eza awa et bon lieu de tourment na nini te sanga donc repos donc na tourment expliquant ba tout donc na lingala po donc ba comprendre be tournement eza nini donc repos eza nini kasana biso boite na Bible eza na bato ba yambaki Nzambe basale Nzambe na nini bazo pema kimia bato pe mususu basale mabene tu na mono tangi nini bato bakufa ya na ndenge yo mo te batu na surtout non basangisa bango nyonso te jugement na no salamite mutu na mutu azana kaji na ya zo la jugement batu na surtout bazana repos parce que ba sambite ba okende fele ndenge ni na ebisio Bible zo ebisio Abraham bango nyonso surtout bazana na séjour de mort ça veut dire bazana repos omona kuna na Daniel omona kuna Nzamba zo ebisa Daniel na Daniel chapitre 12 na c Nzamba zo ebisa Daniel batu nyonso surtout mama na mukili mobimbo omona na badaya baza awa na Marie pe batu nyonso baza awa parce que Nzamba baza awa mais nkamba de source nkamba source batu nyonso tala mama omoni muta kufite muta na so mukili mobimbo na ba Moïse a Bible na biso Abraham Bible na biso en plus eloko donc yo ko tenir les oyo tous les saints de la Bible ils étaient tous des noirs mondela zalate c'est na tout niso baza awa bango so baza peut-être yo nengo zalaka boye oza parmi mutu moko na bango peut-être nengo oza parmi mutu moko na bango merci to vandi boye ba vient na biso ba vandi na kati ya Shenuda na centre d'accueil le lupango mona na kati ya lupango wana
baota la télévision lelo na biso makambo sikoyo baota la mbili ya belle so mbili ya belle yoki donc message ope komelaka lié o tango baota la mbili ya belle azo yemba tango papa de ngenda azo kota ale ba changer ezalaki ba vie na nga benzao vie benzao azali ale tango batali bopa ale ba changer tango ba changer na banda kota papa de ngenda okay tango kaka papa de ngenda azo kota bango ba changer pa de ngenda bio bozongisa nanu place wana bozongisi tango bazongisa papa de ngenda bi boyebi mwasi oyo babi ote papa oyo mbila bela bité oeza donc oeza Ramsès mwasi oyo alokotaka Moïse na mai papa Kesi papa Kesi merci tenga na zo metero ni nani batu bandi mbila bela za nani mbila bela eza mwasi oyo alokotaka Moïse na mai ayaka awa pona kozwa récompense na ye wana maloba mfumalongo obi réponse nango eza nini réponse nango eza ingeta na biso biloko mfumalongo asala na zelana tezona vokala na ndo tobeta ya mbila bela ya mbila bela tango baota la télévision mbila bela za na incarnation ya mbila bela incarnation ya Ramsès moi so alokota Moïse na wapi na Égypte moi so égyptien wana oyo alokota Moïse oyo zela moi ezaki mwana ya roi ya pharaon abandaki kosokola eza pe moko akendaki kozwa ye oyo abokola Moïse yende Ramsès oyo abokola Moïse mwana ya pharaon oyo na biso oyo abokola Moïse nde mbili ya belle wana ezala maloba zela na comprendre fumalonga biso boyo omoni ndenge bobo yoka tesiko nde donc na biselo ba vérité kasi ye supe ya babaki mabanga bakati na mama mbila be pasi batingela azara moto alokota Moïse ye mtabokola maloba ya mfumu alongo vie nanga benza waza témoin akufi te azali te vie benza akufi te bazali témoin maloba ya mfumu alongo se batie vie benza répétant liboso mbila bela mbila bela ata kutunga moko dongo na ko répéter liboso mbila yoza ki te za vie benza te nga na biso nga na répéter omoni papa mfumu alongo azala très mystique. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Tokende. Omoni donc omoni nga to vandi awa to lobelaka nanu ba makambo sona te toko ta kaka donc na to ebaka kaka nani aza papa nani papa Simon Kimba nde to bimisa biloko mama oyebi tango ba économie Kasavubu président de la République abanu salaka mwa ba buzo ba balobi ya Kasavubu yo il faut ba yadika yo pona no ba yadiki yo te papa kisokela bi Kasavubu photo photo yadika ye ba yadiki te papa Kasavubu bi papa si c'est comme ça na ya na mokoto papa ngenda bisete ko ya na mokoto te to yamba yo biso église na Kimbanzeke à l'époque to ndasambela na ba mandalala na 64 siko Kasavubu il faut siko ya vanda na ba mandalala wana bakiti ndenge bachaki amoni yango salita yete papa kisolokela binenga yete alongwe oyo kako Mobutu asalaka coup d'état te amilongwelaka déjà kala po ayate ayise ndenga yete alongwe epe kolongwa ne siko donc schéma nde kendaki na makambo coup d'état ce n'était pas coup d'état merci po aboya ki mandalala papa ki stokomi na suka mais Mfumalongo maître yata stokomi na suka monsieur lelo bana suka Teli basuka batunos tout chemin mène en Kamba. Tout chemin mène en Kamba. Lelo moni oyo. Atozoki bato bakenda boye. Même bato bandeko ba père na biso bazana ngambo. Tout chemin mène en Kamba. Loba kaka to bebisa procédure à testament. Mais testament ezaka moko ezaka en Kamba. Testament ezaka en Kamba. Numéro de téléphone est 085 94 25 598 085 94 25 598. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Ciao. mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien
bolingo lelo yayo bolingo bakelile Nazareth lipamboli oyo monanaka tembeni mama kandelobi